Site oyo est confirmé na kati ya YouTube. Bakoya na bango babiangani, basangani, bayokani. Mais pour conquérir Congo na biso 24, bakoka te. Ouais, Congo na betu. Congo na betu 24 TV. Voilà tout Congo Mitso Mongo 24 TV. Congo 24 TV. Congo na biso 24 TV. Congo ya Aline Malundamba. Biso tout Tolanda Congo na biso 24. News ya solo. Tous les news ya Sika ya Congo Kinshasa RDC. Sali mbote mingi na batu nyonso bozolanda biso partout esika bozali na ba salon na bino na ba laptop na bino et surtout na ba écran géant na bino et surtout na chaîne na bino Biso TV oyo nazoyi bisa bino bomesana na ko tala mingi chaîne oyo eza na bouquet ya Bluesat Canal 36 bolanda Jerry Kobetox na émission na ye akoyamba pas mal des artistes oyo na ndoko pesa bino information comment bazoko évoluer na musala o baza kosala et wana na moni mbala moko les coordonnateurs Bruno Kanza wazali coordonnateur ya Biso TV na bibia Biso TV bokota na Bluesat koti bobeti kaka Canal 36 bokozwa mbala moko biso et puis na internet na nzela ya internet bokolanda biso na elengi na Biso TV et surtout na bato nyonso boza libanda ya mboka bolanda biso à partir ya internet. Alors ezali ngai mwana na bino leki na bino Jerry Kobetox desa cette émission internet et puis ya télévision na émission na nga masolo ya mikolo oyo na yambelaka bino artiste nyonso poto solo la bango ndenge nini bazo évoluer na musala. Alors wana na kopesa mbote na sima ya caméra star yo mwana mobali moko ya mwindu puis ya Lox azawana pona kosimba ba image et puis la bosanité Kobetox Pati Kobetox wazawana pona a idende kona ye moni bolingo ezala rabo ya idende kona ye osali mabebo ponga na tika ka bato ba coordonner. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Lelo na émission na masolo ya mikolo na yambeli bino mwana aza mwana ya mutu mwana ya grand moko ya mboka oyo a préféré à travailler pembeni ya Yaya papa a travaillé dans monde ya cinéma pour na pekisa bino bobenga au théâtre. Pour théâtre ils ont la crise des mots théâtre ils ont la salle na éviter ceux qui bana ina ba contredire là théâtre ils ont la salle basala ka izali cinéma ils ont la série télévisée donc c'est un peu ça. Nambeli bino mwana moko oyo azo évoluer pembeni ya Modero Totokani empereur oyo aliaza la présidente akoma empereur Modero Totokani natikela chuke lomboto a coordonné masolo. Nambeli bino il s'agit bien et bien de Okapi Fofolo boye bien na kombo ya Okapi Fofolo botala ki pe na ba internet botala ki pe na nzela ya ba chaîne oyo lokola ba Biso TV azo évoluer na groupe ya Modé Académie des Stars. Lelo to yambi poto sola na ye carrière na ye abanda nini et puis azo évoluer nini est-ce que théâtre pe to cinéma ya Congo zo évoluer donc c'est un peu ça wana mbala mo na pesa mbote na baibanga batala nga na poto JC4 Real de Madrid et puis na bosanité maman Madongo Mamotema ya Fioti Ngoma et mon ami personnel Rodrigue Dimoke depuis Allemagne et Stario to fongola ka caméra. J'espère que maman est déjà invité là. Okapi Fofolo. Bonjour Okapi. Bonjour Jerry Kobetox. Santé ça bien? Ah, par la grâce de Dieu, nous sommes venus dans le Saga Mongamay. On a ensemble que l'on mouille pour les cas non. Okapi pour faire un thé. On a un temps pour moi la bourse les amis bien dans le monde. Voilà, makambo kosala bien na mondo ezali déjà nazo signaler bino to hier wa isika ya ndeko ya biso kitoko Mike Mick et frère isika wa frère hotel isika ba ya marabato ndenge moko ya explique. Alors Okapi Fofolo est-ce que okoki ko yebisa biso carrière artistique na yo o banda wa people bato lelo ba ko yibuka na pembeni ya Modero on a baka patron ya scénario ya Congo ça n'engage que moi donc promettre que moi les solo. Ah ouais. Ngai vraiment carrière na ngai comme tout type de musique nazare pas de Londres
nazalaki pas mon président José de Londres, je le salue en passant. Nazalaki pas naïe, na époque pas naïe. À l'époque il y a modé, il y a un coach kuna, il y a un coach biso. Kolongolanga pas de Londres, ou abisinga na TV Kinshasa, na longwe tant il y a modé longwe pas de Londres qui pas président Duce, ou pe na pesi mbote na ko na kota ma pesi ta kapanga kamera. C'est un problème. OK. La site Kapanga TV et pas le président Duce Kapanga, la PCP Mbote. Donc, bon, kuna ngana est pas présidente Souza de Monica pour passer en France, puisqu'elle a vraiment la PCP Mbote trop. Pour le moment, on pas Souza, Nathalie, bon. Tu vois Kinshasa, c'est bon. C'est bon pour nous, on va tout le monde, on va succès pour bien avancer. Tu n'as pas contenu à vision dans la ngana local tena linga mingi na za international oui sali keno ba talibana ba senga keno to passer mo loko pour tout mona de sala keno na longwa siko e pas Souza na zone pa mo modeste misi so académique star né na ozo à moment où siko na pas mo mais na monde à libanda na monde qui professionnalisme mutasali ngasko c'est mon papa mon empereur la tête du savoir modéro totokan cabaret il y a des salles au Cabi, au France, Londres, monde entier, Lilo. Le bibino, artiste comédien Lilo, Bozoya, Bozoya na gratitude, a Ozo Bakoué. Otozana Lilo, ma papa Boyake, Boya, tu es au moins artiste à Lilo, papa, ceux 17 ans déjà. 17 ans, ils sont à Lilo. Ils sont en bino bobé, tu as CD, des amis, ils ont déjà opportunité de se faire pour te mettre à l'eau. Vous comprenez? À l'époque, pour quand nous dit que c'est vieux bazar, il y a des mystiques. Ok, tu as mais opportunité peut s'amara. Mais si quand tu as opportunité peut se donner net, il y a un autre comme bêta. Naza le lote, naza kala. Moi non le bas. Dit n'a sauf vérité, moi non ça yo les grands gérants masqués avaient confirmé. Autant que ce que bani makamwana na ba 2001 et pas José de Londres, les artistes monsieur le bazar président bazar raté. Franchement, en 2001 déjà, José de Londres, le président DiCaprio, à l'époque, vous comprenez tout le monde a 2 minutes, de Londres, le président de Londres, petit dans la bêta. À l'époque, il y a opportunité et puis ça m'a été. Mais son opportunité, ça m'a pas. Il y a mon empereur, la tête du savoir. Le monde est ce que nous avons fait. Comment faire ce qu'on a fait? On a fait à Zunzing. Tu mets ce qu'on a fait à Zunzing. Telle émission de combien mon coordonnateur Bruno Kanza, la Bisso TV, j'espère que je vais vous souvenir de Nazawa Nasoda. Zunzing, je vais vous souvenir ezaki na mutema mabe ba misuki bazwa chance à redemander mais le internet c'est yo sur internet ndenge nini par rapport na nzonzi ndenge zala bon internet est bien pour faciliter n'importe qui monsieur ba compte internet banani nani na solution di banani wana n'importe qui compétence au moni ba série vraiment c'est des acquis ezali n'importe qui terre dako ya pena muntu batu wana oh auté kolni di yete ebeta ça non panzi sur internet tu peux commencer à faire besoin de un film moi ou quelqu'un qui va bien sibino va bien sibino na film moi mon petit mo ba il peut pas 12h pas 11h pour écouter internet à l'époque au monde ba ngolo ba fana ba 9h yo travailler donc internet comment permettre ba n'importe qui ba kota pour ba ça makamo ba ça on dirait yo posa oza pour bateau ba ndeko linga bateau lelo ba se plan internet pour permettre bakekele bakota pour ozoka on a cessé même na minoko bateau bazala nzela baolo bango na bambiaka musupe ya théâtre nous ozo se plan internet et pour continuer likopango te normalement omoni makambo net na go se plan comme po ngai moko net nem te sali on zonzi na CD vraiment na zo attenter net nem te sali. So na lobby bongo par rapport à quoi? Nzonzi il y a CD ezaki na moins partie mo na moins discipline mo. So net ce que ezangi impact ezangi pardon ezangi impact mais ezangi discipline. Comprends? Discipline ezangi wana yango ne na olobela. Discipline na mo ya nini? Ezangi discipline ke nzonzi ba producteur ba no pesa mbongo na net ba producteur ba pesa mbongo te okoma. Mais kasi yango na oloba discipline. Lo na oloba discipline yango. Pour na nzonzi na TV, na nzonzi net ya net. Na nzonzi na net bozo attend aux mukete. Vous attendez, vous enquêtez, mais quand même, relation au Vimba, je suis
mais na nzonzi ngo zaki asele zaki avant tourner oye ba pesi au caché na yo comprends ya yango ne mo différence mais nzambe ka ninga osunga makambo ndenge kendele quand même nzambe osunga que tu évolues moins bien par la grâce. Voilà, tu as évolué bien par la grâce. Natika invité dans maman Mouké, na pe misaye, Kajulu Samba, moi Sophie à cinéma, Kajulu Samba. Et puis non, on a fait sur la mode et puis la Kenya, on a mis surtout au Lananga, na Bisso TV, na Bluesat Canal 36, beaucoup melanga numéro Zawana, bah invité au Bolingina Yambabino. J'espère que mon coordonnateur Bruno Kanza Zawana a sala tout ya Milabino va inviter wana nyo surtout et puis na ba ndeko bola na biso sur internet. Toki to souffler moi Mouké na pe misa invité na ngai bo na kabila bino moi petit extrait ya iloko moko oyo asala pour mon épée sur scène peut-être bozomi tuna oh na nozo ngo ngakota na été mais nazo rappeler bino que aza pembeni ya empereur modero to tokani o azo évoluer bien o azo tourner ba film belé allez na régie kuna na sengina Mère de mère. Yamado. Tu parlé. Et bon, ce qu'on a sens nous. Comment est-ce que ça obligatoire sur le fond? Mais il faut na côté na parler. Ana mutu moya mbali bakate. Grâce na ngai. Grâce lolo. Na faut benga au capi la grâce. Sia. Oui. Abi au capi la grâce. Eh. C'est grâce na ngai. J'ai pas rose à la tête na yebe na lali na bolala. Ngi ayote. Ah. Elonge batiane yo. Yo mona bote, yo mona ngaza na plasma. Ngaza na plasma pale. Naza na plasma. Ya kwa na out. Moni. Bapesa omo ke sumba plasma. Omoni nga na lingana akutubongote. Nandela nalingana ngabongote. Yo madoe. Nalinga bongote. Kandi na sikate chambre salon bo bandi bo. Bo je te osko villa. Joga villa. Mobile na ngai. Bapesa omo ke sumba blanda. Bapesa 1700 somba tevetate fo sumbi ya 1700 na bwaki ka roloba. Cassium Tajit, même moral. Même moral, Amado, même moral. Et le maintenant, et ça va bien vieux. Je suis à mon présence, na yo azanga malobati. Aluka abaksa mabulu. Aluka abaksa, ba pesa ki mbongo. Ba pesa ki yo mo boni na radio sombi tante fo sombi. Ça peut nous compréhension. Ouais, ça m'a compréhension. Yo ça ça compréhensible. Nandeni. Yo quand c'est sur des étiquettes les gens nous na sombi quelque. Alors moi pour la vie descend. Ah. Obini. Mais je ana boulot. Esema. Kasi on a été. Yango ye. Kasi fandat. Yo kapila grâce. O fandat ende. Comment aller? Avant ya yo miyeli déjà. Comment aller? Comme appelle batele biloko avant ya la yo lié. Ah. Oche quoi? Mko msupe na mbeto matiti. Na yeye anga kutuma kamona tena ende utika mbongo. Ah. Osali tilanga mabe le kona osali bandela. Na utika là, via le bi encore boulot après boulot, tellement que chef na bango PDG. PDG c'est quoi? Confiance on a tellement que via ça très intelligent. D'habiter, ce gars vidé à rapidité pour kata bemba chef wana. Okinga. Moni mbongo ena zonga na. Merci beaucoup Stario et puis na parti compétent c'est la coordination émission il y a un plateau parti compétent chef à plateau donc tu sais que nous avons une coordination on va coordonner mission surtout tout ce qu'on a extrait wana ya film Boni star na bino au capi fofolo na scène ezaki film nini auto tcheli ba na éviter star a produit ka wana j'espère que total la ngana yo to moni ache film na comment. Bon, voilà, il y a un film qui est assez bien, il y a un film qui est Polo Mobali. On a travaillé dans un film, on a travaillé là. Véjac. Façon vraiment bête, et permettant de se dessiner les bons moments. Donc, un bon film, oui, comme moi qui pas Géry Coberto sur besoin de DC7. Il y a un qui filme, voilà. Il y a un commenté. Ah, il y a un commenté. Nzamba commentaire donc aloba ka makambo salami donc yé pas loba ka film voilà les films on est bêta mati mais d'ici là na bi que non bon nango déjà et puis ça en exclusivité na Bisso TV et les cani dans les cani place Boussoudi ouais bon nango déjà ba Zizel Maimbi champagne vraiment la France na bi que non ba film oyo bomoni ko film oyo bomoni mokolo mobali bon na ndenge ni to se déchaîner ndenge ni vraiment to travailler makambo ngo longo na ba équipe muso ezaki na ba artiste to zali na ensemble donc
na otuna na mutuna moko lokwa tobili sola filme esalaka bino ndenge nini ozojue na moninga moko azokoma te esalaka bino ndenge obi question otuni wana oresonisenga so ampere veso osaleli omobo so atieka dans place ozalaki obima awa na bebi motema fe bebi donc cela veut dire j'ai obiso tosalaka tobenga yango jouer so tobi jouer toma moment jouer cela veut dire donc osakana donc so osakana moto azokomisa yo ocomprendre que non ovivre mpe osibir yango wana définition soki okutana motu oyo akomisa yo te esalaka mpasi donc oluka omema ye me azoya te yeboma mais so okutana motu azokomisa omwake bosala eza dada ti wa bale oyo abeti mwa de dada ta apesi yo mpe so obeti mwa de ozongisi en attendant bandeko na biso na actif ya wati changu moamba bon nga mama changu po bino na changu benga ngo kwata vibra ouais théâtre wana benga ngo kwata vibra kwata ko mutima beti dada kangi tolo opesi mpe moninga kasi yango nde jeti yango zoko ocomprendre non na mona biso ya comédie vraiment na lemba bacomédien bazali na bandali bacomédien bazali mais na changu mpe bacomédien bazali mais lelo lemba nde mtezo te lelo lemba tobenga ngo Hollywood mpo presque bagrand makasi o lelo basimbi mon internet bana lemba basimbi mon internet mais bosala poterie bon poterie par rapport à quoi non comprendre poterie babibi no kaka makambo nyonso comp nyonso théâtre lemba oyo basala boye lemba bolingi bokangi na natakaza bokangi chaîne mosusu nini pasola one tv bokangi bachaîne eza ebelebele bokangi yango bino nyonso tuka mokonzi oyo aliyaka na basani esika moko muta munene muta mayele andimi kofanda na bato ba mayele mokele wa babiso mutu oyo azalaka so aza na 100 francs okozwa mpe 1 franc ya modele comprendre aza na esprit oyo ya kolibere esprit ya kokanga te biso ofandaka mwama bato baya kotika bafilme ekende esepelisa voilà je salue la patronne Nana Takaza vraiment grâce na yepe ça dit que non okapi pas yebana o yebani bo pour grâce c'est pelisa oui c'est pelisa vraiment franchement pour le loto benga na bo okapi fofo lo boye moi na maman ko ya ko kanga ba musuba ya te to kanga te o moni za nini et c'est pelisa eza chaîne oyo eza ma poto ezo aider ba artiste comédien ya Kinshasa pe na Congo bango kuna na poto bayina bango makambo ba novelas te omoni novelas balinga ngo te ata la biso tv on wala na balinga ma novelas donc novelas c'est quoi on faire voir batu keno on sala théâtre moko boye on la keno na sala ngo lokola ba mindele osala ngo lokola mais ba mindele da ba sala ngo moto ko moto sa buzoba sobe osala ngo lokwa mundele okoka pete po matériel na façon ba osala okoka ngote so pourquoi mon niveau on a te oso raté yango directement mi mater et c'est spécial linga nango biloko bongote donc et c'est spécial linga ni et linga théâtre de chez nous donc théâtre na biso o ba congolais ba prêtre o ba na ba poto kuna lokwa ba Serge na Katala ozoko po lokwa ba Nasha Silu lokwa ba Dudu Tula na Londres donc il y a place à fandi o linga amona théâtre o ba ve na biso ba kabamba ba laksa biso donc ba ve na biso mama bo mengo zo comprendre pour biso lelo poto benga ma bato théâtre ça grâce à ba ve wana eza grâce à ma vie wana ozo permettre biso to benga ba artiste comédien so to mona ndeti ba professeur na biso Titengi sana wa sala que notre théâtre de chez nous lelo théâtre de chez nous lelo et qui t'a dit lelo biso lelo to comment que non biso peut tous ba artiste comédien vous comprenez na degré moi bon donc biso vraiment lelo théâtre lelo na kata mboka oyo ce qui lelo ezui moi valeur makasi eza grâce à ba vie na biso basala ki yango so ba vie na biso basala ki yango te et na za valeur vraiment te donc c'est un peu ça voilà to éviter ce qui comment bato bazobenga vraiment bazolanda biso bokomela biso et non ke kobenga ekosala mabe makasi vraiment bokomela biso botika kobenga vraiment bato nyonso to bolanda biso na biso TV et puis na elengi na biso TV c'est émission na bino masolo ya mikolo là tokomi kokende na tozo chiter muke pour tant ezata tozo chiter muke mais la ligne na tout nanu okapi marambo oyo mambo élection et souka ndenge nini ya modero
na président Bodo na président Fiston Saïs o ba corrompa et o plutôt ba disqualifier qui et souka ndenge to ka mo evanda nye et si là na mobongo et ça malisuté. Bon, au moins degré ma élection et c'est vraiment processus mo ebelé. Il y a modé azaki candidat moko boye azaki na poste afa na poste wana pour diriger ba artiste et comédien. Ba artiste et comédien ne ba comprendre ba bitete. Na makambo biso to luka. Na ngai lisulu ba biya modé akorompa ki ba nzingere nyonso. O meya za mbongo ta. Ke ba biya akorompa ki bango na moral. Oh, ya za na moral ndeni, ya za mbongo ta. Moral na ya opesa moral ndeni po nga mwa de atoyeki kuna président Fiston Mavinga sa ya biya za na mbongo do ye mutako corrompre batu po ba voter non. So ya moda za na mbongo te o esali ni. O moti na beti solo o kapi ya bimi na poto akomi international grâce à nani. Ya modé non. Donc ça va. Mais papa, oh, mais pas ça battre dans zone te. Biso to ça théâtre. Théâtre faut ça théâtre de la scène, faut mutu moi comment. Hein? Faut mutu moi comment parce que mutu ana commis combien de films o esali ba te belé o lelo ba bima pona ba film est-ce que yebsanga irreconnaissance kaka. Expliquez-moi pardon, irreconnaissance kaka. Nini siko ekenda wapi? Ma élection président ça est déjà disqualifié depuis quand là alors moi il passe en tant que charge moi mutu. La Santa qui te ba créer et loko moko wana po elongwisa yi. Ndete lo ni. Ba créer qui casier judiciaire et ba bi asa déjà mutu akangama déjà. C'est là au capitaux autres ba ndeko ba na biso ba za des informations. Ba créer le sur deuxième eloko ba bi likamuna diplôme. Il paraîtrait likamuna papier. OK. Mususu ba boya qui créer. Il fallait pas créer au bala ou bien au bala oh ils m'ont pas déclaré on a TV pour éviter que candidat nous soit pas balaté peut-être au moins makambo wana makambo diplôme makambo caché OK au moins makambo wana nyonso batala ke mbo bino so itobi to lobango ezake non to bengani si mieux vaut akutana kana mutu oyo aza kilo koleka ye et permettre yemo assez mais modèle papa. Na minute au zéro na biso na minute au kutu mutaza favori c'est le président Bono. Mutaza favori bazo ba ki paraîtrait kutu ke mutaboleka. Bon, je regrette bon ndenge mabete. Mota na biso ke mokonzi alia kana basa lesika moko eza ya modé. So tuni lelo na batuté. Ah, et bon ngana fana dana président ça c'est la ngana fana président Bono. Yanga fana été so voter mutu fo ba député bo voter qu'est-ce que vous votez pas pour vendre. Papa, député ba voter député pour pas que lobela en assemblée nationale yango te. Parce que voter député oyo yebit. Neti gérant masqué na ça wana. Poto voter to ba ah, na bi gérant masqué, na bi que non tanyo suna ozana posa na ye. Ya koyebi c'est na soumettre makam na ngai o etali population, a ça nini? A recevoir ngai, a soli na ngape a traiter dossier na ngai. Parce que neti ye na yebi ete, yebisa ngai. Yebsanga siko na un problème très sérieux. C'est comme si on début surtout ba comédie bolo bakali boba na ponga na bato zo na biso ngana ka ba public o batala ba théâtre batala ba cinéma batala ba na bango bato belé na balaba ba ba ki président Bodo il n'est pas social à côté ya ba touté parce que yango ba ne bo ngo même c'est kulusu et croire surtout yango soki tobi totanga sikoyo degré ba film so tobi tosandeti exemple 500 films oyo ekomama na monde ya nzonzi na monde ya nzonzi ya biso baartiste et comédien so eza 500 films seki modewa koma 300 yango le fois le big as président papa bon sikoyo na théâtre tosali yebisanga expliquer nga sikoyo t'expliquer nga leo pour faire masumu obike première fois na Congo esala memutu andimi na ye ya postuler te bino nde botia candidat et puis mutu ozaka liboso candidat unique ezaka Fiston Saïs le président mais lelo obimise de tala yoka batu po créer donc na ebité Congo bo créer pas disqualifier te ba créer te au moins tant to benga modéro la tête du savoir ezaka pamba te président Saïs a salara idée à film na ye Kofi Central na ye ke yebi film wana pe beta makasi mais Kofi Central on a sauté les moutons comment Kofi Central c'est Modero. Ok, scénario c'est président Modero. Mouton dirigeant film on a dirigé à Tsebato en scène. C'est président Modero. Mais ça n'a rien à voir avec ma élection. C'est à voir avec ma élection. Pour tout ça c'est la mouton on a la tête du savoir on a conduit Batou. Na makambo biso toza na moposa. Est-ce que bozo est-ce que bino bozo baki ceux qui Modero le ba combien de dépenses ba comédie civile. Comme c'est là, comme le le roi parti comme tout c'est un artiste. Oh peut le loso ba film ba film zo qui est en étranger makasi. Na bibe j'ai dit même na peser ba mona ba film.
parmi ma film ma casse joue mais partie comme mais ce Otali a se retrouvé que na bateau est-ce que bino aussi c'est nous qu'on n'a pas ya bon on a les kilo mais dans les temps bazo makamale ils étaient sur côté maman pouvoir pour aux maman okiti mamako bino kote ko kasi tanga oui bon éviter que ça ngambo bino bolu et kasi on a siko ezali est-ce que autant il y a comme ça ba enregistrer tous les groupes so ma enregistrer tous les groupes tu comprends nombre ba groupe tozali après tu vas nous lancer siko makamuni ne kozala on va enregistrer tous les groupes on a kala ba nombre ba groupe et bon nombre ba groupe kasi tu na présent masumo avec ce surtout comme le groupe il paraît très ndenge na ko rappeler mutu kuta uti ku ya solina mbamo ils étaient comme la posa mon monde donc trop qui nini bon et ça m'a merci beaucoup j'espère que tu as dossier wana totiki nini comment on appelle élection wana et kaka koleka na ndenga bien mutu aza na posa candidat na ye asala et puis mutu akoleka mutu ba voter to soutenir ye pour ba artiste comédien bat mo na pasi vraiment batika kolela lela mutu ma poketo mutu théâtre beni on est battu ça poignet na balabala donc baï baba trois na bango c'est un peu ça alors au capi faut follow une question sur la poto chité il y a modéro ba utaki empereur modéro ba utaki voyage et groupe lelo déjà baza de na kim tout va tournage faisons les cas boni maramuto zotambola kuna bien ah ouais très bien très bien vraiment il y a moda azaki na voyage tellement azaki voyage yozo porter biso maramuka ya musala donc bakende pe nzamba sungi bango na ndeka makambo kindilaki baye kozonga nde bakozonga déjà tu ratamé déjà ma film musu déjà tuzobeta donc on a vu que non yokundo za nos invités par modé voilà parler il y a modé déjà vu non gérer comme tous DC7 tout à bango donc il faut azala pour ça la makambo donc tout ça on a vraiment tozavana toza musala okapi fofolo tozavana boza musala yebisanga na ngwana tunako pe likambo ya jouer na kati ya scène ceux qui ont joué na moto et ça lo bien azo jouer mabe et ça la bonne mais na tuna sous question tangela na bali la génération de oyo mona ka so azo jouer et ça la ko elengi ah ma génération na les amateurs génération na les amateurs génération na ba comme d'abord président d'abord comme ba président génération kasi otangi kaka tu so otangi ça bon d'abord na président na lekinga ngina bulote no ba au ça c'est azata oh bon ce qu'on a balé que bazo la sima ah bino balé bazo la sima tozo mona ba parfait chilumbai tozo mona ba on tenga na groupe na pardon tenga na groupe parce que on est dans le groupe tama no kaka tala bon tenga dia moko na groupe na bino tama dia Dalibanda alibanda ba génération na ngata omona ba oja ba ba président osongi sona ba kasi yo bisinga na ta yo ba ba leki apo ba ya sona yo ba monte seki to tika ba mo kasi tout anga ba petit ba ya tanga na ya wana chéri correctos te bon na mona de bolanga parti so yo tanga ba nzinga na yo so yo na tanga ba na tanga bato ontalaka pe boya pa ba otangiwa ba ona tala boya na Kinshasa ato na libanda oyengela groupe asuza otangi te na groupe asuza na groupe asuza bon na groupe asuza mona mona te groupe yo uta kuna obi uta kuna papa na groupe asuza na biso yo singa mama jouer yo singa mama uta te mo singa mama jouer kasi uta kuna Messi nani Iniesta ebi ba défaut ya Messi ebi ba défaut Iniesta lui pour il ba défaut ba meilleur na ba défaut parce on a vu si autant tu na la génération na bazati la génération na ba président bon standard le standard no mona nani ya pitu de Panama ya pitu de Panama zawana na mona kalukemba zawana vous comprenez na mona kalukemba zawana non oui au cas bon on a vu que tout obi banzonzinge il va quoi c'est pour faire na monde comment dit banzonzinge otangi de la pitu de Panama otangi nani Kaluji otangi Patrick Ngambe Marco Mabiala pour banzonzinge le roi surtout Margot Mabiala mikolo na film ya modé otangi rapport na donc neti boye pas silencieux poche ye donc ye kutu omoni ye donc ye na ngana tangi ka mtasuka vous comprenez ko na yebi savoir faire na ye tozo matin tozo attendre neti bon na biso neti président Ismaël tozo attendre to fani pe to décortiquer le moment to comprend qu'il a la tête
so n'importe qui te mutu moko otu na mambo jouer na so na na lumière na moni mutu te oh na oh bet la charité bien on commence par soi-même uta wapi na obi uta wapi oh so mambo uta ngana uta pas de l'on mutu encadrer na ya modèle bon ba yo mona savoir faire na savoir faire na ezaka modéro hein pire esprit et pas président José de Londres mutu pesa biso formation théâtre ça ya modèle comprends surtout na longo na pas et pas sous mutu formant et pas sous azate na lo bango non il faut vérité na mayele na okuna o mena tu n'es pas modéro tu makamni o sanga papa na uti pas modéro de na makamnanga to na ye kuna to yebsanga répéter za jour moko za mardi boza so 76 so yebsanga boza temps au travail de 9h à 16h ayo sango la singa théâtre ndé voilà na kena kisoni c'est que groupe na lumière président Géry en tout cas vous avez précaution va répéter bien ah OK merci va répéter bien pour nazo ba rater pour internet désormais quand on a canal 36 quand la présidente Souza était là tant yemo kwazaki au sentiment que non bo répéter donc moko mais ngana so muta formanga na lumière azati voilà merci beaucoup parce que na ndeko na suka na bibie bato bozolanda biso désormais na Kinshasa bokota na Bluesat na canal 36 biso TV bon on a cordon na biso azana zo coordonner ma solo vraiment kanza vraiment zo coordonner ma solo on capi fofolo parce que les biso on peut pesa limba na yo ya kokabwa ni émission na ba fan na yo surtout base la nini ya sika et puis na ba mode no mala ah vraiment na bo remercier ba fan na nyonso aba téléspectateurs nyonso ba na yo capi fofolo Megastar vraiment na zo remercier bino vous allez toujours attaché na artiste na bino vous attend consommer film ba œuvre na ye vous avez un peu bien vraiment on a surtout au mon abiso o za mystique na posa le mobo na lobi mabe tanto pas ba téléspectateur tanto pas public na mona zomi ba te po eza na ngoma kambwa sueza nini ni wa sueza nini sala sueza nini oh mais mutu posa na koso beza nini mutu ye moko nanu mutu ye moko ka nyolo bila ba mabe après na suka na ngosenga pa bon ngana ko loba mabe te na lobi na so mona mabe na so na ngosenga pa po na biko ngosenga pa obi oh et bon ngana sima ma pardon oh na bino ma pardon te na pesi no ba mbote na ngai et pas ya basi kitoko bazana ba Londres lokola Dudu Tula grande sœur ya Sandra Litulia nazomona mbala moko kuna na France na moni susu Nacha Silou na moni Serge Nakatala oh vraiment na ebité Western vraiment ba komotana na musika ba komota oh okapeleki lelo quantité oh Serge vraiment sala makambo ndo sala oya problème ngo za nini vraiment na zo tuna voilà to kenda na basala na pesi ba mbote na ngai belé et pas y avait Gabi Mayas mobile ya bijou de Mayas mbote na ngai belé ya pa ya Fleury Fofolo ADG Fleury Fofolo na mona maman Gloire Caillou pe Clarisse Plasma la sexy Pati Kobector yalinga balo ba moninga nani ya grâce mbisi ndena yo moni so makamba te continue yo tu na ngana no ba makambo ya plasma la sexy continue s'il te plaît moi poto zaka bien émission na yo otangela nga su comme otangela nga te pona yebi ete na makambo na biso on donc peut-être maso na biso OK merci ba mote na nga pelé et pas ya président Ismaël Kapita donc talaka kaye na pesi ba mote trop numéro na nga téléphone pour bo pesa ba remarque na bino bolo ba vraiment makamboza na ngo makasi pona okapi fofolo plus 243 ya Willy Moucheni 89 56 74 052 89 56 74 052 donc numéro na nga yango wana pona ba reproche na bino ba remarque na bino donc numéro na nga yango waza voilà merci beaucoup j'espère que ça nous plaisir partout vous allez désormais merci beaucoup la Bisso TV avec Cordon Bruno Kanza les coordonnateurs et Bisso TV pour appeler gérer comme tout ce qui se passe je les camarades déjà pour batangola bayaki te batangola bayaki na bosali na papa no Ninel Mayo Ninel Mapuya na Winel Mayo bauti fresh mwana ngola baza awa na Kinshasa yango na pisengi bango ba bon séjour mulego no ça il a avantage leki nanga oh beni fofolo
Une fille capable, Béni Fofolo. Voilà. Évangéliste Glody Fofolo, na la cadette Esther Fofolo. Voilà, merci beaucoup. Quant à moi, je suis un peu de belé, puis tu m'as mis là, à mon adama, tu es comme Esther. Tu n'as pas ici, puis tu m'as mis là. Dans le bien, on a dit, on va la semaine, on va aller là. Et quand tu as la vision de la Bisso TV, la qui peut battre les mois. Donc, je suis un peu de madongo, ma moté, ma fille, ma venanga comme moi, pap, moté, ma mère réveille, venanga son benga, tu l'appelles direct, appelle un WhatsApp, à son benga dans un plateau, et puis, Adriche à motomètre. Adriche à motomètre, beba zibeba. On s'en a on a la vite. Oh, on a la vie. Non, le bambou a bon moteur, on a la vie. Voilà, merci beaucoup, Adriche à motomètre, beba zibeba. Quant à moi, Clarisse Plasma, mon ninga ya. Grâce Mbisi la sexy. La sexy et puis espace Mike et frère. Oh bah il y a Bibiso. Et pas il y a Gérard Nabiso Nani. Gérard du Gabon. Gérard donc masqué hein. Gérard masqué. Tout bien on masqué faut Aza phénomène moro mystique. Donc Aza le rôle Azati. Voilà. Voilà, merci beaucoup na Gérard Nabiso masqué. Ou Aza Bogar Mwindo wapi. Après c'est espace yo. Parti compétox à la chef au plateau. Donc, bon, on a l'émission Koya, la chaîne Oyo, totalement déjà la chaîne Okaka Bisso TV, et puis la Bisso TV, ceux qui ont un canal de TV, toujours sur internet. Bye bye, on se retrouve dans le numéro Koya. Ciao, 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 ciao. Bye. Site oyo est confirmé na kati ya YouTube bakoya na bango babiangani basangani bayokani mais po baconquérir Congo na biso 24 baokoka te ouais Congo na betu 24 TV voilà toki Congo Nitso Mongo 24 TV Congo na biso 24 TV Congo ya Aline Malundamba biso tout tolanda Congo na biso 24 news ya solo tous les news ya sika ya Congo Kinshasa RDC.